Bonjour à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission Le Congo en marche. Bandeko Balandi, Mbote Nabino, Mbote Bipa Ignon Sobosara na Canada, na États-Unis, na Australie, na Angleterre, na Norvège, na Suisse. Bisika Nyos Bolanda Biso na Afrique du Sud, ba pays Nyos Bolanda Biso et Sengo ezali abiso vraiment pour na royeba ki Bolanda Biso. Na moi lelo tozali a pour na olobela Oyo etali politique ya mboka na ngai moko moumbu na bino Jean Pouy nazali awa na oesika na maître Chouramboma. Bonjour maître. Bonjour Eurotech, honorable, excellence. Alors moi na mboka na ko sepela vraiment se présenter yo moko puisque ça pour la toute première fois sur notre chaîne tolingi vraiment to kota na modindo poto yebo vraiment bien aux alinani aux représentants ka parti politique aux représentants ka église aux représentants eloko nini pona Congo etombo puisque na osika biso ya mbaka batoyo ba travailler pour mboka etombo ndeko yo zalinani et puis eloni no ememio na kata studio na la vie. Bonjour, monsieur Jean-Paul Eurotech, c'est monsieur Guillet de Fossa. Nazali, sur le bilan, on va comprendre, nous avons présent à la plateforme Fatine Paris. Bilingue, on va Chilubana. Non, bilingue, ça veut dire, on va français, on va Bemwandambo. Ah, non, ça veut dire Chilubana. On met moi côté, on met la présent Fatine. D'accord. On met moi côté, on va les gars, mon côté, moi français. Ok. Donc, plateforme, ma casse, ils ont appareil, ils ont soutenir. Présent Félix Antoine Chilo. Autant combien ni Fatih Mokondi. Ah Fatih Mokondi. Ah yonde Fatih Mokondi. Non, plateforme Fatih Mokondi. Oui oui, tout le monde a ba like donc bo kangama vraiment la biso. Donc bozali oyo balanda biso et puis tant bolanda biso bo pesa biso ma kasa ko continuer émission. Et sengo za ya ngai et sengo za maître Chouramboma pona ko yambone esika peut-être zambala liboso mais kozala mbala sukate. Na oyo tokolobela na moi lelo ezali voyage à président to mulanda ki to zalaki na Belgique to yoka ki o alobaki na wana président azui pepo a pumbwe akena New York et pas nini akutana ki na makondi ndenge na ndenge et puis tokolobela susu appui budgétaire to ebi biso to mesana na babidja 2 milliards de dollars. Après to passé 3 milliards batwaza 60 millions mais bozana budget à 4 milliards. Donc voilà, mais moi les lots va voter dans notre proposition budgétaire ils allaient à 7 milliards. Mais na yo ki ekomata wana tokolobela ngope na oisika na yo ki était cardinal Fridolin Ambongo azali muto ba double G. Donc aza muto mitumi balé koto ya beti Vatican côté muso azo beta ba marche pour na ko perturber organisation na Congo. Donc tokoyeba vraiment ndeko wana azali politicien ou bien azali réellement mosali na Nzambe. Mais pour reçu qui s'appelle tozali na oyo bolanda qui partout na bisika ndenge na ndenge ba nostalgique ya président Mobutu. C'est-à-dire pour na bango Mobutu il fallait pas akufa président bon Bisopé il fallait pas akufa puisque toko souhaiter mabete mais président il fallait qui atika la seko na seko ndenga ba benga qui est président Mobutu CCC Kokungungwendu Wazabanga il fallait qu'il azala ti na moi lelo il fallait qu'il azala donc makambo salamaki il y a bien té na Belgique tokolobela yango te ba bandeko wana batumbaki drapeau batumbelaki onini bakitsaki drapeau ya Congo batie ya Zaïre ezai pona tina nini donc toko lobela yango na oisika et puis na divers bandeko donc toko glisser quelques messages divers et pour na bandeko na biso bazolanda biso na mwalelo donc bandeko toko bandana voyage à président dans bandano puisque zamba liboso zana oisika ndeko ya mutu ya nini nangana iba est-ce que yo zaki na Israël? Non, groupe Union Césarlai, mais on a empêché. D'accord. Ok. Mais délégation Union Césarlai qui ensemble on est excellent. Na soumettre sur le moment. Alors il y a mutu ya nini vraiment ba memela kio na oilega ki na Israël. Bon, on a relevé seulement, non seulement Marambazel, mais on a relevé c'est tournée héros américaine. Voilà, exactement. On a une grande réussite parce que des gens peuvent faire que banda gouvernement à Mobutu na Congo.
Batouana c'est les conduisants qui trop envers le monde occidental. Le pays n'a pas isolé. Les Congolais sont bien votés. Donc on a place là où il y a le concert des nations. Là on parle des choses du monde. Congo et Zalaka, Longo, là on va faire la carte. Donc il fallait président Félix Tshisekedi derrière. Donc il fallait qu'il y ait une carte. Voilà. Bato Monisco va commencer 25 ans. Basengi na rebelle nyoso zwambo parti na mutu ozu par na yo allez toleka président na biso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo tellement gazali grand diplomate aza mutu ayebi politique makasi parce que pour nanga aza number 1 na Congo na mabota politique ebo nyoso babeta biso masolo batanga na ba varbo na boy wana tu bazala médiocre fallait ça ba tourner wana pour na longola Congo na isolement aki a sololi abandi na Belgique aki partout et nalika na souligner point moko on est comme branche ya ONU il y a droit de l'homme bango mo balindele ba pesi rapport babina depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo est présent au Congo ba avancer ils a grave na niveau droit de l'homme abimisi ba prisonnier politique ba bazaki na étranger à l'exemple Moutoroa Moïse Katumbi bazongi na Congo. Mais c'est le député Martin Fayoul. En ça, 1 million de meetings, 1 million de marches. Bakanga Moutouté, hier mon groupe a félicité la police. A félicité le président. A félicité Moussa la police. Mais à fin à présent. Côté contradiction de Yangwan. A félicité la police, mais à fin à présent. Donc, au moins niveau, Mindele Batali Babi, non. Moutou est passé dans le programme à présent, le baïké. Dans 10 ans, budget est fait à 86 milliards. Donc dans chaque année, il faut au moins 8 milliards, contrairement à un groupe qui va faire 20 ans, va faire 3 milliards, 4 milliards. Tant que va faire provision à 7 milliards, Mindele va vendre, mais ce n'est pas possible. Moi, dans mon bal, il faut tout sonner. Il y a un prix budgétaire, on a 1 milliard. Voilà, des grandes réussites. Mais 1 milliard, on a Kozongista et Kozalande. C'est non remboursable, c'est un don. Papa yoza kinois ozali mutu okoli omuni un petit peu mobutu peut-être jeunesse ezaki nanu mais to ebi très bien que o mundela pesaka na loboko mbali ya mwasi a récupérer on ndenge msusu on dit vraiment que mbongo wana 1 milliard ba pesa ezadon bon on est ça politique on makambo mususu faut to meka éclairer peuple parce que les autres zéro comme on a dit zéro non ça est politique zéro non ça est moi to comme na mboka moko ya mbrouement bon ils allaient ba makambo tellement politique mutu nyo savoir comprendre tout donc mundele ta va se donner biso bana na poto te mundele azali après c'est la droite et côté on a gauche et na reçoit mais est-il que président Félix le loitier congolais na centre la politique là un congolais redonner dignité fierté tout donc ce qui monde la PC milliard wana soka linga a récupérer na diamant na or ma linde ma to ça ma na Congo pour la présidence so ba la na Congo la traita ma amener na Libreville aza président Congo ma traita ma amener na Maroc te président Feti eza na ma mte ba ça ma na Congo alors ndeko ba pesi 1 milliard et kewa na poche président ndenga to mesana teme na poche voilà il bon na poche au Bemina il bon na poche de Chap il na poche Joe na poche Janet les deux que na pièce ya l'état apesi mutu te mapesi Congo tu ba ko to ko sala ya wana mfuto teme biso mesana ndengo wana so ba pesi boko yoka ke ba pesi na kesi ya Congo mais yango mo na région de ndeko tout na question ya tourner na ye soka kende ko tambola ti alobaka pa de santa moto moto zo mbongo na ndenge parce que bato ba moni pe intention na idée azana ko na mbongo d'ailleurs akiko ko toucher enseignement bien voilà les poumons voilà aso kene kuna polo bilo to koma na pour moi ya développement voilà lobi ko to na santé lobi ko to na makambi ya ba militaire c'est fini monika azana bonne sens ya ba pesi mbongo wana to tamba pesi mbongo wana bateau ce qu'on va savoir le baquet to kokoko ko sala likambuté est-ce que les loba ko so na tebalo non on est capable maintenant à cofinancer en ndengeni à cause de l'ambongo parce que tozui si qu'on va être le ba te comprendre mais le problème na Congo j'ai l'impression que mututo comme politicien mais papa na so yo moni bakalinga makamnyo surtout mutu nyo surtout utaki na kisasa aya comme politicien musicien comme politicien tailleur ba bengi ba tailleur au moins menuisier aye
babengi bacoordonné mais bamosusu mpe batuni babi mais bapesi mbongo wana ayebisaki nani est-ce que mbongo to bapesa bayebisaka moto bapesi mpe te ayebisi bakongolais te azwi mpo na bakongolais azwi mpo na ye te babi bapesi donc ya Félix Tshisekedi te apui te ya Congo parce que Félix Tshisekedi alinga tia teke mbongo na nga apesi bakongolais yango moni apesa bino ayebi ke na discours bino ayebi ke bozwa vie mboka na biso badiama baconstant mais j'aimerais maintenant na mimo nazoloba na tribune ya oni awa boye kosalama bokozala bino yango mais boye kototravaille ensemble donner les emplois congolais, technologie nationale évolue. C'est ça, pendant 50 ans, tout les petits cadeaux salamate. Tourner naïe, LM. De tourner naïe, et ça fallait les 50 ans. Alors, ndeko naranti, les autres ont un problème, ndeko bofo ça. Donc, tous un problème, moko, il y a enseignant. Enseignant, les lots bazar 4 balabala babi, non, biso $240, $245 ba fouti, et ça mouké. Il faut pas vacciner. Biso tout touché entre 800 et $1000. Yo le molinde c'est moi les congolais qui n'ont wana examen de moi wana examen kema de bote na $70 pa komi na million $245 ba beza so bokomo 50,000 donc bokomo batu mabe ou besoin comprendre bien peu mara motilité parce que moi biso bena na Congo to un problème to ko ne batu mabonga na toujours tambola pour congolais façon en bon sens ça veut dire magie exatée président Félix Aye mais il faut que ça soit battu mamouté tambola na travail ya on a ça va voyage pas misa les onga pour économie nga ça l'économie balala ka bala mo ite ba comme si on a touché $70 ba vous peso $10,000 non il y a pas de magie par contre on va pas faire comme ça on va faire ça faut qu'il y ait un travail donc ba congolais ba en patience ba professeur wana ba tout ba mais moi je crois que ba faire ça message voilà les abato bazo linga ko avancer bande on a vu soki à la muka ou bien à décider ou bien bazon en bon sens. Moi j'appelle seulement tous les Congolais va revenir à premier amour il y a Congo qui soit des patriotes. Va comprendre que on les amours donc yoso le bazon en premier amour c'est-à-dire que oui mais le problème c'est que les lots batu ming bazana ba Facebook bazana ba YouTube bazana ba nini bazana batu oyo bazana poto so bazongeli amour ya Congo au monité que ba oyisa ba bozonga na Kinshasa alors que kuna mboka na ibongite non le président n'a pas dit ça quand un président fait un appel que ma compatriote bozonga na mboka poto développer mboka na biso eza appel si moko politique c'est pour vous dire que ngana ye état de droit pour s'installer parce que les appétants boya mais on a raison après à raison na Congo comme ça mais si vous allez au salaka aux ana vino bien peut-être aux assurer bien parce que ma charge dans Congo est diminuée pour bateau aux ana Congo ba ndeko na ba ozwa misala ba école les offres les bana ba otanga ba ndo bengo supo na ba classe moi mbalo ba coup de ville venait toujours en route ah bon yo pour nga nazana charge munene na kuonde kona oya za nani nga mongo talaka ande kwa bokecho nga na mongo siko tande bato vivara vie de famille do ba charge à danger même malo pena to sentir que mec to ndimaka ndeko bokecho papa na katio na kasaki ndeko na kasaki wewe fona mona mongo malamu mala mongo to basaka kwa bokecho siko na kama mongo aboy alors bandeko vraiment avant na passer na maître Churamboma donc tozo pesa félicitations na Bishop Chatumba oya longoli biso soni puisque bato belé balobaki aumeli akozonga ya lobina kozonga te moi ndeza santé nanga donc donc nazo toka donc batienga tonga te nazo toka donc awa malila danse menga nazo toka mais lelo Bishop Chatumba nzamba yoki lo sambo ya Erotech TV nzambe ayoki lo sambo maître Churamboma yoki ya Galate les messagers 416 ayoki lo sambo ya JC Chimwanga ayoki lo sambo ya Dr Mbo alobino moi mbali wana akoma conseiller donc Bishop Chatumba na moi lelo bandeko balandi pona bino bato landaki ba réseaux société azali conseiller ya monsieur Baudouin Mayo Mambenga Oyazali ministre du budget nanino donc yem tozo s'occuper sikoyo na attribution ya ba marché public donc na minute oyo Bishop Chatumba azana chauffeur avec ma garde du corps donc soko sakani pe olali na makala donc voilà alors bandeko ndeko yo toyebi très bien que cardinal Ambongo a commis cardinal puisque azaki monseigneur Yambaki, président Fachi,
déjà au monaki ndenge nini ambiance ezaki ndenge nini tempérament ezaki ndenge nini puisque toyebi ki abundisa fati na ndenga mukete 5 ans lobby ba preuve ezali non oya lobby fayulu nde moto a gagné donc ba téléphone na biso topesaki ba bengi biso ba lobby ba liste yaki mais lelo fati se déplacer à Ketina Rome pour honorer Monseigneur. Papa ya ba congolais surtout dans bon sens même moi nazaki impoli le rôle aye mais ceux qui tous seront à terme wana mais le rôle a aussi la biso fierté ya comme cardinal pour na biso ba congolais papa koko se déplacer pour normalement quand il est premier ministre normalement quand il est à quoi peut le baké cardinal so ko ki cardinal ngala ozwani na sala ngani OK na ko makambo mais pour na ko ça en bon sens ya ko ya d'abord vers bango pour bango balinga qui était tout ça la ba amalgame tout ça la semblate papa on a ndaki mutansenko aloba nyoso akoloba pona Félix Tshisekedi Tshilombo manakisi bango preuve mususu c'est l'amour du Congo ayepe mukolo na ti na mukolo oye azokoma cardinal et puis ye moko su na soni wana aya yambiri su mokonzi atombo liboko to abi yonde mokonzi mais ma grande surprise na salle wana azaki ye moko te zokande président de nuit pas alaki mais ça de nuit alaki na ndeko Jean-Pierre Bemba nani na oyo nani Moïse Katumbi na Mozito pas alaki yena lingaka mutu ala zala makama pe na mboka na biso tout est premier de alors sikoyo mais na mutu na mutu nga mbwisa ni amwisi na mutu alaki te tout le monde était là ba yena kata salle yaki nebisio ashiko premier na zo ke na moni basango masera laki ndeko masera masimi fati beton mumpe na mozabi ya bazabi ya basango merci babi il fallait donc etika a marqué Mama Fati Fati Mokonzi donc ceux qui parlent comme la bateni on a bisabi na bamope bakomi c'est la fierté ou bien Bijou Meta tant on va yesu na kata salle bakomi na kata salle bamando pesa remplacement ndesika congolais oyo azali lozo landanga comprendre que président sécurité qui est un président oyo congolais azana besoin na bando twa place batu ko tia président liboso na madame président Boutumba kase on dans la place na sima bon baki c'est ça comme il bosso écoute la partout là on dirait nga lupa qu'on a taquité président ataka moko oyo za numéro 1 de président wa congolais fou yona taki mais il y a ça élu te o za élu ndé wana député azaki bataki na côté wa député na bandinga ba Jean Pierre sénateur na zaki député président Martin Fayulu a député siko député azaki ba na côté wa député na mwasi a discuter yo discuter c'est na Italie mo na kisasa isiko ba kina na kisasa basi ba pebisa ba congolais mitu ba komoto ba koma maele soutien mo ba kuna ndesika bena ba ordre zali menga pona nga message fort yali ke ba faire comprendre la nation congolaise pe na mokili mombake il y a un seul président bango na sepelika na apparition na bango 4 ndenge ba yeko vana na place na bango ba tie président na place na bango donc ngolo ba biso to na musika to na mutu ya botato comprendre que président Félix Tshisekedi c'est lui le président bango so ba ndimi ko za na kata wa bona c'est ça na beteli bango bravo na moni bela ki avancer. Alors ndeko cardinal Ambongo a déclaré que bon, je suis reconnaissant au chef de l'État le geste qu'il a posé mais va tout droit au cœur pour moi. Ça signifie aussi une volonté de sa part que l'Église et l'État au Congo doivent apprendre à travailler main dans la main pour l'intérêt supérieur du peuple, a ajouté M. Ambongo. Mais donc à Bossani, au Nyoso, les Kakili Bosso, et puis marche Zali le 19, mais marche Wananani à recommander. Parce que soit à celle de déclaration pour derrière marche. 9 sur 10, surtout que la moto que la mitou, tu retrouves basé. Papa oya auto acheba na malta parce que tombé à tout plus bas. Batu balanda ki bavwana lo baki wana. Mais le là revenir dans ça le bata, il y a aussi des Congolais qui ont crié à moi. Bon on a discours on atiki ba Congolais ka. Tiro bato connaît la bêtise, il a changé. Le lo oyo il est le même moutouana. Donc sango à la politicien on dirait. Il faut pas le voir que ça catholique et catholique la moka parce que le même moutou parce que quand la yo tant on cardinal le même moutou nous organiser sous marche le que makambo bana ko tant on fait aussi mbaté mais tant on komisa watu na nzela wana tant ba kufa yo gagner ni parce que makambo ko ba comprendre que na la ligne il y a kambai nous de savoir passer que kambai pas le que makambo classe on fait la constitution et ça là qui peut la constitution mais pendant 24 ans na bango ba tikel ko mettre en application té ce que ça là qui parce que mutandi tango ezanga na application té pour na intérêt na bango c'est que va se faire là qui le local comme application pour la peuple congolais il y a autre comme un problème c'est là où tu le monsieur le cardinal ah si c'est vraiment comme na Italie après wana en tout cas kuta biso na nzela na yo. Alors ndeko naranti ba personnalité belé bazala ki wana mais le plus absent automonagité ezali Alexis Tambouimamba.
Masolo Mzandeni. Azaki remplacé par Sami Badiba. Mais oui, Sami Badiba, c'est normal, c'est le vice-président du Sénat. Mais il fallait qu'il y ait vice-président du Sénat. Mais viens à Barbara, il y a un panza bavion. Comment va Congolais belé vion. Comment il m'a reçu? On a cambo, moi-même, n'a participé à l'émission. Nalinga ngote mema ça va mettre sur la sénateur bon faut c'est faut y avoir le bar moi va ver le roi batambo mon wana bazo mériter mais va se dire la vitesse sana ah bon ah c'est qu'il est même pas ngana kola na banda oyo ka komo je crois banda banda kala le titambo mamba franchement soit 50 ans bien na éviter azaka wana mais le bar rôle n'a été ce que ba belge nous ba chai wana passer. Oui, toi, on a promo na Congo et on a na lobaki na saki mo elo mo na chinga ba Congolais et ni na biso ni na eza la Belgique. Moi ba Belgique wana parce que ba makambo tout ce sili ya ba bongo na banini ngana lobaki je vais essayer un peu de réunir ba patriotes congolais ba ya génération na biso to soutenir pour na patrie. Poto que ça ta moi débat moi ndamo na ba Belgique peut expliquer bon les ba soutenir ba kambo na. C'était criminel. Criminel du sang. Azobanga que soit yawana ba okangaye. Ba okangele ni tani. Mais oui, parce que le groupe là bana TFCC. Misu ba voyager parce que ba na problème. Avec que son abimika ba okanga. Yé pas na Congo, ba bomi ba tout trop. Alors bandeko balandi na ina tangela bino un petit peu bato bazaki présent à cette manifestation. On a plusieurs personnalités politiques congolaises ont également fait le déplacement de l'Italie pour vivre la cérémonie. Janine Mabunda, donc le président de l'Assemblée nationale, était donc Sami Badibanga était là, Moïse Katumbi était là, Jean-Pierre Bemba était là, Martin Fayoulou était là, Adolphe Mouzitou était là. Donc Bandeko Touana, donc Baeko appuyé Nini Yalamuka, mais aussi tout le monde qui peut presque conseiller tout le président Bazala Kiwana. Même Vital Kamera azalaki wana alongwe Grèce mbala moko azalaki wana. Donc ezalaki esengo puisque ezalaki quand même mwana mboka mais eloko comme ça biso ke bana mboka msuna va comprendre que il faut tous aller ensemble pour na obundisa munguna na biso ezali oyo ayaka azui minera kenango à faire travailler batu libanda mais bana mboka azokufa na nzala munguna na biso nde azawana. Tomoni ba nostalgique na Belgique bandeko balandi nostalgique wana bazali oyo bakamati drapeau ya Congo ba pasoli bakamati drapeau ya République de Yanini Zaïre ba fixé en place. Alors eloko wana esalaki ndeni en tant que patriote. Non mais ngana zo mona ke tozana kata poto mais il y a des gens qui vivent pas na kata poto. Yango moni poto komi oyo ezalaki lokola ba ti valeur yango ko ba valeur lelo. Yango tozana problème wana na Congo na biso. Tozana crise moko makasi ya civisme. Mais drapeau oyo boto bakoko pasola tozana 4 drapeaux. Drapeau oyo liboso ba sera ba lumumba wana bazalaki. Les mêmes drapeaux yango Mobutu yeko longola tche oya ya Zaïre. Les mêmes drapeaux Laurent Désiré Kabila ya longola tche 4 étoiles, c'est 7 étoiles avec drapeau ni étoile moko. Na évité, je suis perdu dans tout ça, na évité. Quatrième yango oyo to saela eza oya kala. Siko mais oyebi ke yom to soulever loko wana ke ezaki bon. Il y a Mobutu na bien puisque na tika ka otala longa kin mais au misatu o nyot mais pour moi ils ont le même drapeau ils ont mon côté mais yo le ba changer musu ba bakisi étoile musu ba bakisi makila ba tout siko oyo ye ya lelo za drapeau oyo ya kala mais j'ai du mal oyo ya Congo sur la au Congo voilà siko j'ai du mal à komona batu oyo nazoka moite yango le baki likamoko ba combattant nyonso tozomona otobenga soit déjà ba combattant ce sont des mbokatier donc baza ba bato baza ba kinois te parce que kinois za na ndenge moko asala ka makamna ki kinoiserie eza ndenge mona bango te siko admettons Félix Tshisekedi akufi babomiye coup d'état salami est-ce que vous assine na cause pouvoir na Congo mais Alexis Tambwe Mama il est président Sénat ouais premier ministre gouverneur mutula bango bon à supposer maintenant que Tambwe Mamba azui aza président puisque bon donc Félix Azate bon alors et go suka nene masolo go suka nene puisque président c'est là on se comprend donc ça me fait mal ya komona bato aza na poto ba fan et puis bato na ba ya poto c'est normal ba sala pour Mobutu de ma bango aw nanu makambo te sila bango na Mobutu te
Et puis ozomona ya on habite aussi mongo oya c'est intellectuel parce que ngala okaza mongo so baka lokwa ndeko wana ngana na ka mwende nga bisinga ke ye azali économiste mongo intellectuel papa ozomona problème ezani lelo oyo azo belo kazo courir parce que ambassade fait porter partie civile parce que papa bébé va vandaliser ambassade oya biso eza ba congolais nyonso eza deux personnes té l'État belge dans la diplomatie entre Belgique nani il faut pas protéger Pébiso. Beaucoup là na tongo imaginer Belge mo kaza na kisasa matia kati ba drapeau ya Belgique batikié. Ou bien français mo na France za na libanda mboka kati drapeau en France. Ba français batikié ba ko fungola toujours enquête. Donc elingolo ba bandeko wana ata biso ba congolais to ba occuper bango ba kolo makamba occuper bango bien. Mais ngana so mo na ngo pas si trop parce que congolais zo ba ligne rouge azo franchir té. Lobi mo na ba batela ba okanga ba. Et puis mo ni le groupe de gens bandoki ba zo mo makamba c'est normal. Mais c'est normal. Sur le tozongi na Congo to ne tozongi na Zaïre et on sala biso netini. Mais monde to comme na 21e siècle. Moi comment tambola na Android. Yo lingo so sur la dactylo ba tek mais c'est la folie. Ya mona mo to traiter bango sur liboma te. Ngana lobi ka soki muta liboma abandoki mambanga tikali mutakala pona kolanda okolongola sur bilamba te. Boko ba tambo mi balé. Nous avons un sérieux problème de fou na kati ba congolais. Alors ndeko moi liloba. Vraiment problème ya ba bande on a biso na moni bazo changer ba drapeau. Il y a au moins temps biso de revivre. On a ça bande tout ba patriote que nous avons une grande chance d'avoir un président comme Fachi. Un mec qui nous ressemble, il nous aime et il aime le pays. Et là, il bosse à bande habité classe au fêlé. Au moins mon bout tout ça a classe au fêlé. De tout ça problème monté. La médiocrité. De tout ça problème monté. Ce qui mon bout a classe au fêlé na Congo. Mais à solo, nous avons un sérieux problème. Au moins il commence à na massamo wa congolais. Oso expliquer ma rambobi. À ce comprendre l'autre sauter net dans la boutique à Bilamba va ça. T'es Kabilamba, il y a une politique. Ça veut dire, nous avons un problème. Bateau Baboma classe en Congo, Mobutu, Kabila, Joseph, Baloukev ce problème. Tozé Belé, parce que Congolais on dit, on a un problème à Tchik. Mais orgueil, Kara. T'es un anayebi, mais baïbi l'autre. T'as un problème de civisme à Ndiwana. Ose que l'ambassade n'a bino. Oui, que son bateau, même le camarade na bango et sénégalais. Bah on a vraiment un ça. Ah bah au Cameroun. Ça biso dans ba masse va sénégalais à mindele po. Au moins problème moi ba congolais. À part bande qu'on a biso de na chura mo. Faut pe o me ko za na camarade à mindele moko. To mais quand ça l'enquête toi. Mais mindele on pas ndima yo, andi mo ke non, esprit ozana ngwana. On demande ni. Ouais. Moi ce qui zairo ko lugo na ndako. Ah, mais ces gens pour inazana c'est immeuble na oza wapi po bazero baluka bato babenga kati kama komi chez yo yo bisete naza quelque part oui c'est bon au moins café ça na kwena ngana vandana mais la café c'est là a olingata yo linga matana ndao mais les Congolais ont des problèmes café ça 1,30 € rien olingata tena telemi na kwemo quoi osoke na café au vandi au mela moi café au solana mundibu au mona mundele mon pa koti vous allez changer voilà et kumatisape façon ya komona makambo. Voilà les problèmes toi dans la communauté. Mais ça va bien qu'il garde ça là. Mais kuna oga ba makele do musique ebeta. Mais papa bandi ko ba mongo musique ebeta. Non, message dili. Nga na opesa na bandi ko langa. Ba mongo nga la tribaliste te nga na mwana kin netka président Fachi. Na umeli pe na poto le roi président Fachi. Toza ba européen, toza ba panafricain, toza ba bateau lelo tozo s'adapter l'évolution monde. Bande konanga bozonga na nzela Congo eza moko Congo eza baluba ya baswahili ya bakongo ya bane même maman na biso na sengaki moi 5e moi ko tata biso ke osimba te oza congolaise biso to ndima mais on dirait vous balisa qui on peut non on dirait vous balisa qui on peut sengaki te ba apesa ka idée mais to biso aza ya la Congo alinga ka meka tela ninge sikisa batu mutalobi te ke ekoma alobi te ke 5e blague abika Bango bakena no mabe ngana rappela que azane congolaise azande ana gouvernement ba swahili alo swahili c'est bon Congo eza biso to défendre ngo makamwa na pela ba 1937 mais kamaka et simba te otikala ko simba jamais vena biso Roubero oza ministre na biso de décentralisation protéger Congo boko tana idéologie présent bon la orientation na e toza biso tout ensemble to benga na mutu te Moutinhoso a défendre Congo. Mais oui, t'es baba congolais papa. Oh, ça, mais baba au Kangé au côté. Baba congolais, ndeni baba congolais. Moi, il est congolais papa. Moi, il est basuka ndeko puisque dans un site où épuisé vous m'attend abisso.
Nangasi bino bandeko balandi boza vraiment na ekenge lisuliko lisubo landa otozolo ba boye ba vérité ni nezolo ba na osika boye puis bozala na kundima ke Congo ko changer et ko changer seulement ce qui aux décision que Congo a changer et pour Congo a changer yom tozala poto ozala ba possibilité osala ba formation ozala ba possibilité ya ko yiba mayela mundele poto ke ndeko tonge pa na biso ba juif bazaki na kata mboko yo un moment donné ba ibisa ba ke boza ba français té boyebi o elekaki boyebi que bikolo na bikolo bazali na bamboka un jour ba yebisa ba que non posez pas la binoté rentrer chez vous yo kozon en place nini ozon en place nini mkwana okotala boy ocha choko mais simbate ocha soki ndenge nini et simbate biso zo to pakolaka moi po nzote zala moi bien ko kansate ke to koma jamais le kwa mindele. Donc voilà, on a renforcé, mais on a moi foutu mon peu ça la moi bien, mais na commune mona bangote, même sur la commune de mona bangote, bon ça range que non, rentre chez toi, même ceux qui me candident à français. Donc c'est raison pour laquelle vraiment makanis, maye les onga. Maye la bonne moto, il faut zonga na kati sika nango pour vraiment tout que nos tonga mboka na même chose à distance. Mais tant au moi et sika quelque part moi 3-4 personnes pour dire na moi musala bazo sala mais au participer dans la construction à Congo. Donc voilà bandeko ezali vraiment esengo pona nga pona eba ke bozali vraiment ba combattant ya solo bozu décision ya ko combattre ba fake news ba anti valeur ba intox news za nini bozong sa civisme et donc maître Shuramboma et loko bandeko o bazotala biso ba sengi ezali que mais qu'on travaille un petit peu sur la mentalité à bateau. Puisque dans moi, il faut mentalité à Congolais échanger. Voilà. Voilà. Soko leka na TV biso zo ba déraper banda na kisa bambi obenga yo komi wa ba reconnaître heureusement to lobi ke biso ba kinois nous avons une attitude de kinoiserie et ça ndenge mona bato mususu te il faut vraiment civisme zonga faut Congola zonga dignité comment mutatikali mutakala na poto bato so totala ngo ekiti na kisasa mais ce que président c'est le malao babando finga est-ce que vous mon niveau ni toza décaler ba Congolais te vraiment merci mina balandingai maman de 5 Carmelia, mon alors, ndeko na lingi o répondre à mtuya moko puisque bandeko mingi bazo benga babi non maître Shuramboma to mona ki pemela mokonzi tozana besoin to mutsusu ayebisinga abi na ina sala formation pour na sala na comme vigile il faut na sala nini tout na maître Shuramboma pesa numéro na ye konde na ko sala ngana sala sport ndeni na ko poussa na vraiment pembe na mokonzi pour na apporter ce que j'ai bon na yebisa ba na bino ngai na ndo répondre na bino touté na 4 émissions maître Shuramboma a répondre merci ming place aux alliés ça bonne idée cause la sportif na cause la service ya nini ya sécurité et ça makamususu pendant on peneza et ça n'a rien à voir sport et ça compétition sport et ça va règle norme so makambi ya sécurité et ça mela makamu il faut la former nango et puis la sécurité ça la étape ébélé tout ça la sécurité sûreté tout ça la garde rapproché tout ça la sécurité incendie quand na kata sécurité ça la norme ébélé alors soko lingo salamo de toute façon numéro le ko za wana ko idée yo ndeko na ngai soko lingo salamo awa na poto po za na valeur makasi parce que so ça on a kisa ba ndima yote soko lingo salamo na poto benga erotech ako benga to ko pesa numéro ba centre zali oyo ko former yo na ndenge yo zo lingela comme ça oza la itine na moko biso c'est ça auto zo linga to oh barwande ba toni ba ko to na moko te ndenge ni mobutu akimagi atika ina danga akimagi atika banani et puis akimagi ye moko te si ça lilo bano la suka ndeko comme ça akimagi na ba gouvernement yo sukabila kangimboka akangimboka esa wena bandoko na biro ça ina étranger on na mboka te ndenge c'est ça alors biso futu za la former siko awa na poto na fantasme nango to yebi déjà o yebi déjà oza garde la prochaine pour exemple ka munduki o yebi déjà pistole po munduki ya munene te munduki garde la prochaine mona ba water ma jamais ba ka ya côté bala kalashnikov on est ko makambe belé o benga to kosola merci mingi na balandi biso ba kozota oyo maman de 5 Carmelia Christine Mboma Melvin Mboma na Luanda de Nice à Paris bas sportifs nous surtout baza de partout et puis mon konzazo ya awa na novembre c'est l'ère où il faut tous les sportifs congolais boya to sangana ensemble so habite tous les sportifs confondus judoka karatéka boxeur lutteur tout le monde faut to sangana pour to réussir na likambo oyo ezali kama mutu moko te ezali kama tumi balete ezali kamba ya tout le monde avec les associations en tout cas merci na batino so bazala mokolo wana donc c'est-à-dire sport
toute discipline confondue. Il faut te coûter la bokoloana. Ok. Tu sais les discriminations, ba boxeur faut bazala, ba judoka faut bazala, ba catcher faut bazala. Bon année, tu es bien que tu sais compléter. Parce que moni mutu so bazala ko la boxeur a pas bazala ko li boko moko. Li papu moko. Au cause la catcher ou bien liter ozaka li papu moko. Il faut ne komoka compléter comme de ma papu na 4 makolo. Tout c'est compléter na sport neto zala. Quand les ala quitter na poto, quand les ala qui kaka soko za liter ngainde, boxeur ngainde. Oh mais le bisu tango tu es na vente le bi non. Il faut tout se compléter parce que ça qui est rare on va faire na soit sala qui na poto mais le biso to yele na kati ya poto ça fait bon côté il faut tout vivre ensemble ngala za na discipline nga mais peki singa na zala na mettre rambote to ko zala na ye champion to sur la paix to to ko discuter zali ya za kache un grand kache nga za nga boxer za karatika na ba discipline nga mais so to sanga na pona musala photo sanga ya ngone to linya ngo pona mukolo président de République koya vraiment merci pour na ba sportif à to za na Londres na Allemagne na Suisse comment mukolo wana za na place na yo Ndeko Lilo Basuka, donc voilà tout c'est vraiment émission Nabiso. Et c'est moi qui a pour visiter sur la moelle lelo. Na c'est Zambala Sukate, mais moi Lilo ba pour ko la kabandeko au Bolanda Biso na Eurotech TV. Ouais, na zo pe sambote na famille nanga madame Bofosa Eve, ba na tout, na zo pe sambote na l'association nyonso eza en France, na Paris, où ils ont soutenu le président comme Fatima Okonzi, ba maman, j'ai appris ba maman Fati. Fatih Béton, vraiment toutes les associations, avec notre maire IDPS, parce que IDPS est allé partie maire na biso, biso vraiment on a joué Goya, to lukato kutanisika mo poto e bandeni makamuto nyoso kozala coordonné, voilà. Merci beaucoup Binobande Kobalandi et donc voilà vous partagez vidéo vous partagez massivement puisque tolingi vraiment ba vidéo na miso ça la écoute na banda ko tout pour na analyse auto ça la ezali pour na ko calmer binobo ça la na kimia masolo ezokende bien à Kinshasa et à très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye.